www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele, poto na ozana kembo alege mboyo lele. Merci vraiment na confiance pe na fidélité au bino vraiment bo mesana ko pesa biso na ndenge bola na site na bino vraiment 3W poto na poto émission na bino yango oyo bolingaka mingi tango botala yango bo se retrouver na ba news moko ya bien balobi Aristote abungaki mais lelo yo Aristote asongi pena masolo yango yo to beta masolo po donc ça la pena vraiment ba bien quoi na profiter pena pesa mingi ba mbote na ngai na boss na ngai l'ami Dovo donc Mosakoli Aristote yo azongi vraiment mabele quoi azongi vraiment na site quoi donc na to continuer ka robunda c'est ko travailler pour na kotombola le kumu ya patron na biso vraiment l'ami Dovo Mosakoli na profiter pena pesa ba mbote na ngai na donc Mazamba Mopao 5 na Saint-Étienne en français 007 donc na pese ba mbote place aux ali balobi donc boss azalaka moko ceux qui to boaki yote c'est que to yebi yote Mazamba Mopao 5 na Saint-Étienne en français vraiment 0007 na pese ba mbote na ngasus na Patrick donc honorable Patrick Mouyaya ba mbote belé place aux ali vraiment na nyoso sela ki ngana zaki malade vraiment c'est un plaisir ya trop na ndenge vraiment na moi eloko moko tindela nga on esala nga bien na pese so ba mbote na ngai na ingénieur Patrick Konde donc na pese ba mbote na ngai na Fabrice Makambo émission na bino yango yo intora d'entière o tcheta rolia te soko tchete to boire ndenge nini Mama Salakutu. Vraiment, aujourd'hui, nous allons recevoir artistes et musiciens américains. Moyebi, Azalaki Papa Wemba. Papa Wemba, Toutaki Robungi Saye. Vraiment, Toyo Kaye, les sous Soki, na minute, Azali, Wapi. Azane basiste. Abeta, dans la banzembe, bele, boyo, opi bobina, générique bele bobina, yem tabetango. Et pas il y a papa na biso papa Wemba mais les loyo aza quelque part PK quand orchestre ozo ça la rage en République démocratique du Congo pe na monde Fabrice Bompeto Mazamba Mopao 5 na Saint-Étienne en France 0007 Bonjour artiste. Bonjour Tata Bana, bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Artiste vraiment to bengisa kiyo vraiment na émission na biso oyo donc émission na biso ba to ming balanda ngo donc poto na poto to zaki na posa to yeba ozaki papa Wemba to taki ko bungisa vraiment papa na biso papa Wemba mais lelo aussi ko artiste oza lelo na orchestre nini oyo ozo briller. Bon, biso chiffre 9 à Robinho Mundi Bousseki ba racine biso to simba orchestre on a pina telema et Jean Macas. Biso c'est quoi donc activité et pas artiste Robinho zo tambola ndenge te mbotele président ga batake belé toujours batake belé ya ba orchestre ya ba voisin ya ba kale ya ba voisin yo bika na mukili ceux que bando brûler déjà ba ko bunisa ba ko tia ba kale tellement président nga za mondele aza boga asosol mwana muke azo futa kitoko na ba niveau na piste za mutema malamu ya moni ke botela biso ba ranking na ba shimbush ba coupe shimbush ba lingité de avancer. Vraiment artiste
moi et l'autre on a lobby on a tellement mission et ça nous to beta vraiment maso na to qui na poste to ba non moi parcours ya vie artiste artiste yeba qui pas Papa Wemba est-ce que avant comme Papa Wemba azaki qui orchestre nini o ke lelo yo et bimisa qui est pour akomati le Papa Wemba ti lelo alongwe Papa Wemba akomi et pas donc leader Robino Mundibu. Bon merci na question posée nga na outi na orchestre ya basimandaku ba répéter na batinel ou abi bien ki ba orchestre ya batinel na bani musique na 2004. Bon longtemps bien en 2004 na bandi on orchestre tine na miao na lemba na bandi on na lemba nazo souffrir les membres ba mona na libaya bazo mona na autant mona guitare et après na aucune église na mo beta na église ko beta na mo beta na église bon na mano beta na d'église pour na mano profiter surtout des instruments pour le premier orchestre na outa na no répéter en sèche après église ba solliciter un orchestre moi ya Monsieur Borel ba na lemba ba bi champion African Star na lemba nina ya okota na orchestre na ye tina na orchestre na dakumuda ya kususite nga na lungu wana na yeko kota na orchestre Newman dakumuda na pas dakumuda na yeko pas dakumuda beta inani après na lungu pas dakumuda na okene maison mais nyos tu na zoluka kaka na bima mais pona kuzwa mbonga musique uliata mwamba mieti na liaka na ba mieti mais ko bima po boye banga ya mona bande ko tambola ke maison mère na kenda na kutena pe na mamebele na ofana na papala kakol na Babylone na longo na Babylone na ye na première ya machine ya ebi mon na nyokolanga asala Babylone bon ba bisanga batutu ba nyoko mabongo anyokola ondenge ni anyokola ondenge ni bon nyokolanga na basens ki bon bamsu ba bezaka esprit musical msusu ba bi ke non za mutema mabe il faut obeta sko ndenge nyokola ka ba na ko kitso na ba podium ou bien après ça que la répétition ou comme sauter ou bien ni po yo bi osaki na ndako na ye abane ko pimelo fufu ou bien abane ko pimelo makamebelo mais abane ko la so libana na veranda ou bien te na bi ke sopana musique ezali mon ko sopana na sopana kini na mama musique a clôturer ga wana moi na beaucoup détail apimela nga fufu po fufu te o na elagi wana mutu kana été yango na elaki makam na ambition na ngake a faciliter tenga na ma maison mère tina mo ka manœuvre na ko longwana na ke pas confier lo mide mo pa mo konzi na ke usa test na quartier latin mutamenga igeluvele la igeseta a même na quartier latin to ke na 3 personnes nga magique ko boka linda to ke na masa mo ina to komi na ke confier lo mide batiki biso na libanda hein to va na libanda to zela lettre ni message uta kuna abenga biso après to zela message abengi biso to koti na katisko a essayer moko ce que pesa tiki biso na tante bon tante sur la pour mona pesa za ya passe il faut yo mona muta tester mais muta tester mona yo na kofi na ota la sko masa na ngala oza ina nini na hein masa na sa test le bosso beaucoup fait yo en tout cas ma bena a senga nze mo ya sindi bo yembi mo menze mo no ma bieta ko katel bro makati masa ona ya mi balé magique atuni magique yo na magique obeta opada kumuda pada kumuda benga na mona otebi ngai ne kolo milinda za yote ya kabobo po dance mo kabobo yaki na quartier la tebu ekukana na linda aweli saka yango e komi débat mo pa se boye boaka kasi magique a boaka linda mpo en tout cas ozo boaka lo me ba pondo za na ba pondo après obenga ngam tamisatu tenga bibie guitare atali maman photo na parler na ya chachua la tibubu asimba imbale yimo vena na kwenzo na zeni ga simba pembe na vena chaise rola to lo polele kati balini na mutu ta tout ce que tali photo na tali na sanzi bina ki ye penda ko ye pa zotala nga to tala lo ya otala nga ngabe na otala mama nani ngabite patron na luka musala ozana ni mutangongi ubia mutakishaka na moni ngana guitare amoni ngana guitare beti ngabonga te patron na beta guitare abi beta na guitare na beti guitare te avant na beta guitare tout ngana uti wa orchestre nini wana nga pesi go na bomba na ngate lokana za bitambola tambola bi na uti pa dakumuda mais mon ninga na bimi wana vende ko na moto bima dakumuda bi su dakumuda c'est o bolu na problème en tout cas mo abanga pena ko fi abanga nga bi pardon patron na luka bulo sala nga luko sala ba fali pop abi sala ka simusala na beti le chani arike na beti nzembo wana yimo na bozoli mo na bala bozoli mo na kota la kata mouvement mo pao premier concert na beta na Francophonie v aziga na lokolo alataki kikilote jean
boyebi concert en francophonie ala ta kilote jean vient matin na podium vient tourner ba public na public na banzembo kala na banzembo sika pour na banzembo bo se blanc public ba sing banzembo ya sika mais bino bo ba nga sika ma beti ya calendrier ya bien après on a mon pépé moko ya mbula makasi et après vient dans mouvement ne lo yo sala na longwa isaka fait faut tiner ba texto faut kumisa ga na ba texto. Ceux qui pour l'ensemble des rap sous Gramsou Bakei yo qui était pour bâtir des textotés au ratem son qui m'a sonné qui il grave bâtir des langues mais non t'es ma oui qui bâtir des langues yoté ya moi ok ça va texto moi été est moi senga zonga super wera tina mon qui a été simba te maman papa wemba na vivre la musique chez papa wemba kuru parce qu'on a papa wemba on t'en okendai on est na mutu o ya mema ki okuna ou bien yo moko bote courage okendai bazali mutabengwa papa ma dadi pef drummer net titulaire o akufa yo na Côte d'Ivoire no beta drum wana yé mutaiko be manga na parler ko zwanga na à partir ba 16h na parler na bande ko na lava ko tuté te na monika bo te ma benga trop na lataka bonga bi papa we bazana besoin na yo papa mbana besoin après ti na kota na yo qui na viva après vivre na mon pe vivre cette première na celle 4 tests na nga liboso bandiminga ka moi bien te bandiminga bien te mi bale ba komi kondimanga mi satu ba komi pe na 4 bandiminga mamo 5 papa mbaka benga $100 na me la secret tina kota na viva lelo via okufa te via okufa le leg pena vie pendant une année na kenya ba mouvement te pour ba nobo ya ba misa papa wemba ba orchestre venir ba grand leader ba Weranson ba papa chéri ba nobo ndo mo ke salenga ki non Nacha mutu pas mutu nangaye mon ami, mon patron, jeune patron mignon, Robinho Mundibu. Yo, chabo, tout ça non on a. Mais est-ce que biso be c'est biso ke yo donc na vive la musique ba bande ko chomu panzi, bande ko kale ko choba kal bani on mo ndo bimate, bete so mo liso ndenge bande ko vivre na vive la musique. Na vive la musique bando banga po ba mona na danger. Naza danger omona nga naza guitariste naza danger na leki bango tout ba vina nga lo fomo na ebiki toyoka bango mais VPma ba Michel Minouche toyoka bango mais pema pa na ngai naza musique na leki bato ebele na danger tolobi boy betela biso pe mo yango moni na viva ba onde ko combattre nga trop mutabanda mo na nga danger c'est vieux beaucoup appela nga guitare mais deuxième émission beaucoup mon na guitare wana na bande ko combattre combat ça l'est toujours adversaire nangai tosha fulakanda bande ko pesa nga guitare mais côté mso chelanga kal na voyage kal na studio kal na marama bien vous comprenez pas nous mona so pesa nga marama bien nga zalwa Cristiano so pesa ba ko tsabi so bongote o memanga mu ba yo linga ba yo botola na mouvement focus o cha kasenga yaba c'est ba mauvais souvenir na tikala yango na tufanga trop na mouvement mais après ça ninga guitare na beta azo pesa ninga guitare na beta mais tout mais ça est fort yo pozaki na salaire na viva non viva zaki orchestre bien salaire zaki salaire na zweni bi na orchestre na salaire na quartier latin ko fa no futa biso salaire mais viva zaki pesa le rose loko c'est go beti bosilani papa wemba nyongo zati papa wemba zali na nyonga mutute bo beti bosilani et si so pesa $100 so pesa $10 soit après 3000 francs mais à condition c'est aller na retour ya yo moko esprit le bosso fait beaucoup la bando kota biso ya na aller na retour là nous à transport ya ndenge non mais à part wana ndule en tout cas faire na yeba na souci batu eba pena ke akena bana batu faut pese mbongo ne bana batu bazwa ba mbongo mais ata poto kenda kite ba na ba province na so pe ya Congo ndo kende te ireka na bakali bakale belé bon bakale belé na rozwa chance mingi na okende na voyage à Boma to beta na boma na kozonga na zonga ki mais la ramba pe 50 bon c'est na lo ba montant mais na ngo belete $100 mais ba katika sous $50 na ba nyongo na ngo 70 bokati sous 50 vraiment musique na so ko ki motema beza makasi na biso poison kosa tara ne na zana na kana producteur à soutenir dans biso na chiffre 9 zon prendre à soutenir biso na chiffre 9 chiffre 9 on ça eza album biza ka single ben ezaka bobakisa kobakisa kaka eza lokola biso tosuki na nefit eza lokola tokotanga lokola neti ya neti do re mi fa sol la si esuki na wana si ta se do bandi su do
So sera do do ré mi. Obani sera eloko banda ke nemoza 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So de ke 10. 10 c'est de OK de ba famille ba 11, ba famille ba 12, ba famille ba 13. Sukara na 9, sukara na 9. Ta sans soi. C'est quoi et pas ya Robino, ça qui teste no et pas na ye ou bien en répétition ou bien en concert. Te pena test ezali pena échelon échelon pena zalenga mona na souci na ngo mais bat pano benganga ba bitu kukana na ye pato sanga kukana na kindi pa na ye américain kindi pa na ye zala pa na ye na ye ki pena mkuta pe ba difficulté pa mundibu akuta na ba difficulté il te ngwe ndenge pour no mona santé za kitoko nyoso kitoko bon téléphone est cher OK ça que les gars mutuka bon OK ça vous allez venir ils allez toucher na ba mbele. Ils ont toujours des difficultés, ils ont raté. Écoutez, il y a des difficultés pour Robin. Si on a en ligne makasi boy, na habite ngaza mutamuno quoi. Maintenant en ligne makasi pour na moni ba bonheur wala kisingai. Aza mutu na biso pena photo zala na aza bon. Na rolo ba jamais ba o te asala ka nyuka nyuko la nyuko lingati. Wenge tora wenge, wana za wenge. Wenge mais chiffre 9. Chiffre 9 est marquant. Tout ça bon on a vu ça sika PC le rose loko noir et blanc puis album bima président on a appelé ça réponse pour na keo qui na chance mbo lobelo monter maintenant yo gara na loba président et bisinga mobile kitoko ni tout salion yo est-ce que oyemba rapé si na yemba rapé calme oyemba rapé calme go si bité so bata mwelo romo bwepo ba confirmer obe ke betaka kita oyemba rapé po okipe oyemba oyobeta no pe kita ozano polyvalent. Nalinga mwasa bajuja asimelinga maseti ya ye komina ki maboye bandeko akomi kotindelanga bato babeta ngai nalinga mobala moyibi ya ayibanga bomanzoto nyoso sante nanga kindobika nalinga mobala moyibi mobali miso efongwa mobala ya tetuka mota milango bapimele milango asimi milangi. Vraiment, plaisir il y a trop, vraiment plaisir il y a trop. Nous avons besoin ma solo boue, mission boue, non nous alate. En plus c'est elenga boue, non nous alate. Il faut que ça la dans site oyo, donc 3W poto na poto, hein. Donc avec les big boss, Mosako le lami dovo, boss moro ya pembe, beauté fanda. Pas de commentaire quoi. C'est quoi bête l'épisode vraiment l'isolo. Il y a rancune na bino na fabrigas et ça la nini yango to yoga Robino na fa et ça la nini donc rancune on a déprimé mes hommes ti lelo ba ye ko lunga ba sali ba groupe na bango moko ba so continuer ka ba rancune et ça nini Robino boye bien parce que yo oza na kati wana. Merci. Balobi bien que ceux qui mobile aligné moi 6. Bien moi sur aligné mobile na e. Soit modèle mobile nazo solo na ba voisin te. Moi sur wana pe ba voisin na ap ni maraou mbote na bango te. Pour première fanatique à mobile les a moi si pas première fanatique à moi c'est à mobile. Dans sens wana. Biso rankine eza na sens na sens ni biso to bis to beta belo na biso kitoko ba belo na biso bien to beta na ba passe na ndinga ko kemba na ba DJ ki sasa o to lela bango ba cha ba biso sur la mata quoi côté mususu kuna o sansir o luka mtafundi bo o luki monite tamsu shimbush zompan shimbush online te kotanga kombo za fo te il faut tanga kombo tangi ya ngwana shimbush kasi faut ba shimbush ngazo bimati kombo asikanani kisokido mapolete mapeka epolete dabi shimbush nani il faut le basko kombo yebino chano nan bote na yebi chano nubwe mais shimbush ona teneni kisokido mapolete mapeka epolete kisokido ne shimbush ma colossalité waya azu ay tout fait biso poto bimate ye wana ka shimbush to beti na biso channel boy et comme channel boy comme les gars na écran bana ba comme talo et ça sous bêtise et comme une émission na biso les katé l'état monter les mélange mais na baba ezobeta na babote ezobeta mais le ronza mais ça fouli attends kilo chekal waya ngana lo belete mais shimush deuxième émission na otanga comme na c'est que yemta kasarabino mais nani susu ya olinga toto mama to legete na ba concert na ba voyage mutami pesi comme gangi to lo baneni yaza gangi
Yo bango te comme on gangi. Mais nga na ebite fo fongola nga siko pona eba. Ah. Mais gangi là ba combo belé gangi za maître Kingani maestro c'est là. Oza clarté, il faut oser la clair. La deuxième émission. On a banane na bakana na deuxième émission. Deuxième émission Bruilan. Boyo ka ya goût na kita pour mécher ça. Kiso kido ma Paulette. Et Paulette. Ça va? Tozaki na posa pe to ba vraiment moi programme ya orchestre né aux otambola ba voyage ezali ou ba voyage ezate album ekobima quand donc moi programme ya mouvement poto ba voyage belé ba combattre surtout raté ba voyage belé pe ozel bossu ça sou belé makasi surtout qui ne ba Congo to zongi to beta des semaines to zana kisasa mais ba répétition na biso ce que aux autres tâtonner mais to répéter dans chez moi en coulisses. Chez mon alimité na 13e rue so zu bata ba moto on a so kitika obiga ba mon place Robino azali bon mon na mais juste na parler ba repesa en coulisses maman tout ça ka bata ma en plus les autres tatonaka mais programme na biso rep obiso to retenant ezara lundi mercredi mais o tika lui on a tout ezala en coulisses ah c'est monsieur rose ala so bo chango laisse lelo to le thème sur vendredi repesa net lelo sur la mission c'est interview mais rep la ti rep besoin répéter. On a besoin d'un concert. Tu as un concert lobby, la prémisse. Bandero les anas so bolé quand mettez beau monde en bon. Tout selon après tout ça. Bandero les a beau monde tout le monde ba ta tourné attends na bralima. Tantôt na figine mais tout en position. Le nettoyer. On peut toki figine ba kangi en figine ezate est-ce que bobeta na figine bobeta figine pour figine fongamite. Ah bon. Ben mboka pe ne façon mboka pe zo kendele tout à non mais bon biso to na kinia to ba mamu kende est-ce que tout la température mboka ne kende pour na rolo ba na minute na obeta concert obeta ka kuno ba to ba nimba nguna obeta ndeni na sens wana mais programme et ça mara programme na sens bon ça va vraiment artiste américain bon moi dédicace donc na mon programme na yo européen pour to kata talara bon on a pesi dédicace dans Natasha Nzeba ndeko nanga moko na tinze bana pesi Albertine Misumba Mbote wana bandeko nanga nanu na pesi na Charlotte Misenga na maman Luzanne Mbote à part bango na opesa ba vie nanga bana mikili ba vie nanga pa prêtre solo bana poto bakanga makamu nyoso ba trésor loi vie nanga en tout cas grand jogo maboko pona yo pesi opena Mbote na pesi na ba joie na biso ya kisasa na pesi ba Mbote ba papa là ba jogo na so papa là on allait là makasi papa là pesi mbote et tekiama en tout cas vite et tekiama pesa za na biga Hollanda pit les international mukil mobima tekiama per Hollanda na pesi mbote mingi grand jogo na kata kisasa awa na pesi peridi na renaissance mbote joueur makasi américain ayo bo soutenir ngati li fobo bo le matin na Robinho Mundibu bo ya na bo chap kilo pina makasi na pesi na ba Denis Kamai son excellence Denis Kamai en tout cas ministre na pesi mbote sika zali en tout cas pour na Kamai wetu na tiki bongo te na pesi Papicho Bamenga ya Papicho Bamenga mbote na pesi sacré Ndokai prêtre solo Lemba bon tonton Jean-Pierre na sugi na nouana mais ba programme nanga numéro nanga téléphone plus 243 81 00 41 777 plus 243 81 00 41 777 na face américain basse desperado Kangama Kangisangu @gmail.com. Voilà donc merci voilà beaucoup ko kapé ko mona artiste na biso américain vraiment yé azane pa ya donc leader oazobini samboro yo Robino Mundebu tozela kala mingi te chiffre 9 ezoya tokobina lisusu ndenge tomesana kobina chana nuboye donc minga kolobeza te tokom na biso na suka ya émission na biso poto na poto vraiment na pesi ba moto na ngai na donc moi ce qui toko Ornella Maku en plus na pesi ba moto na ngai na mère Mika Mandeki en plus na pesi ba moto na ngai na Mazamba balobi hein les boss Mazamba
Mopao 5 na Saint-Étienne en France 0007. Hier pena donc ceux qui na bois qui était ma plein. Et na pesi suba mote na ngai na boss na ngai Mosakoli l'ami Dovo. Na pesi suba mote na ngai na ingénieur Matumona. Donc émission na mino yango yo poto na poto toujours bolanda rango 3W poto na poto. Pour se retrouver dans ma mebeli au monde na émission moko ya bien. Merci vraiment na confiance pe na www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami Dovo. Babi moto epela. Moto epela na poto. Kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama alege mboyo lele. Tobine la gangolo na ozana. Kembo alege mboyo lele. Poto na ozana. Kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.